maimona ye yo yo Ali maimona ye mama Ali maimona ye am social Ali maimona ye mwana nzambe Ali maimona ye adola rebelle Ali maimona ye on signale la présence de Ali maimona Ali maimona miel de son Ça dépend de l'heure à laquelle vous tous vous aurez l'occasion de nous suivre parce que nous n'avons pas de mêmes heures. Avant tout, je continuerai toujours à présenter nos sincères condoléances à la grande maison, l'orchestre maison mère de Weranson, Hugues de la Forêt. Sa secrétaire Nabango Mounene Nakombo Yamodim production. Vraiment, maison Mobimba ya Alma, toujours continuer à représenter Bino, mes condoléances. Sans oublier aussi la famille Mounene ya ministère ya combat spirituel au Baoutipe, Kobungisa leader na bango, Tobauti Kobungisa maman na bango, na combo ya maman Olangi, ou Etika Kibiso dimanche passé. Vraiment, au fond de nos cœurs, nous vous présentons vraiment nos sincères condoléances. Je vous dis déjà un grand merci à vous tous qui nous suivent partout dans le monde entier. Vraiment votre espace info à la source qui est toujours présenté par votre aimable servante Manela ici que je suis. Autrement dit, la Benjamin de la presse congolaise. Je suis aujourd'hui très joyeuse de recevoir comme invité coréen Kinti Antima, le grand soliste vraiment depuis le groupe Maison Mère de Nyama Makanda Weranson. Depuis un bout de temps, il a tracé un autre chemin avec son collègue du travail au nom de l'Obesson Pota Coco. Donc ces derniers temps, les deux bosseurs là, bazo bossé ensemble. Coréen invité na biso le toko solo la parcours naie, toko solo la évolution. Il y a album na bango au bazo présenté, bazo préparé pardon ce qui est commis na minute oyo na niveau nini. Là je dis déjà bonjour à mon invité qui est là sur mon plateau. Bonjour Coréen. Bonjour grand journaliste Mama Kitago. Merci beaucoup, Papa Coréen. Avant tout, comme moi, na ya maison mère, un mot pour na baignon sur la maison mère na liwa ya secrétaire Moni Production. Ça va, na je présenter mes condoléances et pas ma famille à faire na vie sur Moni Production. Avant que tu akufa au moins 4 jours tondo sur la naïe, mais na surpris na zo yeba kututi a fini pour ano belana bandakala. Moi paralysé et où met les fumants et que ça t'a moi bah il n'a rien mais à bien rappeler tout sur la naïe sur rappel à l'objet sur son angaï Nicolas Tobetan d'où les mots à Bibo à bien le conseil les gars bien habillé conseil les gars bien fumant Dieu merci fumant naza choqué moko na oko le babou tout est pour naïe mais et ça quand j'ai la moutonnion sur famille naïe maman moi c'est naïe bana vraiment mes condoléances c'est pas nabino ouais bah quand j'ai la batunion sur boli kaka mpiko motema makasi ebele bato babunga bato bakenda na bango kaka mais eza kaka vraiment eza pasi kobungisa mutu neti ye asala mingi tanto ake na wenge asalaka trop vraiment na makambo loba te pasi motema. Merci beaucoup Coréen et Nangambouya. J'espère que pour Coréen eza chrétien. Ouais, na chrétien. Sango pe ya mo lisusu eningisa ki biso ya liwa ya mama na biso olangi ya utai kotika biso et bimaki na 23h maman olangi ya kufi vers 10h du matin à dimanche toki maman olangi ya sekui na butu ba ko confirmer biso vraiment qu'elle ne plus nini okoki koloba penza pona bande ko na biso oyo baza ko sakana vraiment na liwa ya ba grande personne tina ba niveau wana tifumona ya kindoki mais passe beaucoup si mutu munene boy bien maman olangi aka mutu mukete vraiment liwa basara liwa mutute mutu akufaki de chamba moko boyoki abiki assez quoi botete ça bien te vraiment bato basara na ba idée bongo nzambe amona be bango mais c'est pas bon basara liwa mutute toi passe ko bungsa mutu akapasi lelo mutu akufi bantu ba misama mo ebele ba boy c'est pas bon. Maintenant on a passé na motema tous avons na deuil ya makasi na mboka nde toza boye vraiment ma condoléances na famille na ye mobimba place bazali na famille na ye ya ba chrétien famille na ya église na ye vraiment na présenter mes condoléances na ngai pendant bango nyonso
eza kanzela batutu. Vraiment, comme actualité, Yambo Katoga Kotikango Boité, avant d'entamer vraiment, si j'ai un biso ezala qui prévient invité dans Lelo, il fallait tout bandalan nous na actualité mi balé oyo, il y a liwa oyezo pesa moi mité ma passi. J'espère que et ça li bien mais j'espère que pesi bino le sous ma kasi bio ba yobozo landa biso bino ba oh pardon, bobungi si ba mi balé o tout kotanga na kombo ya secrétaire modi production et puis na maman na biso olange. Là to koti maintenant sujet Nabiso Alelo, coréen qui s'intime étant que première fois au Lekana espace Nabiso info à la source. Si tu pourras quand même nous aider à aider internaute Nabiso Bazol Nabiso, si on pourrait quand même savoir vraiment le but. Il y a Kolongwa, il y a coréen à maison mère parce que coréen aux ala qui moi pilier quoi. Moi le comment qu'on peut manda qui contribuer à ma casse à maison mère. Olongwa pika ki na kimia boye et le comment qu'on peut tout il le bat baye ba pensate ni penda coréen à Longola la maison mère. Ça va, ebele bayebi pona lo bango mais naka kimia. Il faut na longa pe na kimia. Loko naka kimia, faut na longa pe na kimia. Ça va, kolonga la maison mère est dérangé ba maté. Et moi ça va tout que ceux qui ni zaki makamoso ni te za problème ya ke ngonga na ngai kokaki ya kolongwa. Ya nasa pe makamona ngai. Ça fait ba nzembo na ngai na sala pe ba idée ngana zo kanisa pona osala maison mère za ya Igwe roi de la forêt surtout za ki ba étape na kati ya wenge to akibe bato yo ke balo barate mais o bato basala makamwa minene na maison mère o babinisa mokili oyo bato abina coréen za guitariste moko ya lelo te a guitariste oyo ayebi aza mélancolique ayebi ko sala musala po abinisa bato. Mais ça va na longa ngai pote so ndenge ni te na longa na mwingo ngai koki banzembo pese belé fona bimisa pe banzembo na ngai koneza pe ya roi de la forêt na sale 16 ans na wenge eza belé na mwingo koki fona longwa ezaka fona za libela te bomba muso bazo ya sima pe fo bazala pe wana fo batu muso ba petit na biso muso tika bango ba ya pe ba betaka menga na tinga makaka wana na kanga wana te c'est pas bon fona sa pe makamona ngai na zupi batundi na zuibo ngana koko le beso to zupi batu boye batu ba chômeur to zuiba ngope eza mabete on comprendre. Surtout que le pays n'a vraiment ils ont tout mon coin à chômage élevé vraiment na cadre on a déjà tout félicité bino et comme tu viens de nous dire que à Molongwe bosali chemin là koko le beso en voyant vous deux vous venez de maison mère. Il y a une question dans autres nasiko et utaki pas na yemo comme mon papa le PDG Ali Maimona na bakinanga bimanila tuna nano na coréen entre yé na lo beso. Nani alanda ki muninga donc nana banda ki a tracé ki chemin de bosso pour encourager l'autre à suivre. Ça va muto alanda et muto azakité pour yaki ke est tombé ngana longwe normalement lo beso akenda ki tant biso ki angola na maison mère lo beso aki na suspension aki na mbandaka kena ile mbandaka na yeke makamona ye ngape na ke voyage na bisa va ne na ngape ya suka na mwende voyage na nga suka ne na utangola boye voyage na nga suka na olongwa na ngai na boule ni fona sala ça va tant zongi bato a maison mais ba yibike tant zongi na janvier wana to zonga ki ba le 17 bobi ba le 18 tant zongi na ndo kende sous répétition te après magi na parle na ndo boule na ndo bongisa banzembo na ngai na be façon sa carrière solo na ngai pas le col le beso aza collègue na ngai leki na ngai to zakana chaque fois yepe na yobenga ndeni yo na zonga te ndeni ni abia ngai na ikoto mbanda kaka me na kala te na zonga na ngai kala te ndeni muvuma bia ngai vuma fona sala pe ba chemin na nga comprendre na bia na binga pe na za pe na parler faut kinsatine faut so sa nini faut obinini abisa va tokuta na kaka ai idée pesa ne to sala bo to sala ils nous fait la force. Bisous de toi, la puissance, il y a ma casse pour tous des personnes. Nous avons si maïs à Liboso. Maman, naïb sur que nous avons un minute, batu basi la bayoka. Bayoka, to beti na biso kole kamo kilimo matin, mais na to sali makambo, ok, makambo soit changé. To beti munda moko a musique. To beti rumba fo patron so kinzembo wana. Rien voir na banzembo zo beta malelo.
ya rumba na biso ba congolais moi na muke papa paka mukulu so yokango a sepela nango ezongisa ba rumba ça va maile nga nango na bakisi na makambo ebele pona musique mikolo bato ba yoka ko funa bimisa o ebomba magi funa beta na bato ba mona mais ça été que toi qui na wenge to yokani to ngwate ya nga na longo na nga yepe ayibite nga longo yepe akina IDP ya longa lokwa azwa suspension. Ale nde to benga ndi to solola kaka bonde nini yo ngai na yaki bwe onde zaki zaite mutu alongo ya benge muninga ya kako tote obe mutu alongo abende mutu te ezaki bongo te ezaki ke nga na longo yepe ya longo to nonge même moment mais ba esprit différent ba jour différent ezaki ndebo. Merci, continuez toujours la séance, il y a un questionnaire Nabiso et le quoi bolongwe yona koko le besonde to comme mon accord j'espère que aux hommes payate aux hommes on a quand même né ba guerre ango et comme mikolo na ba confrère na bino ba jeune oyo ba bimi et pas il y a ba grand na bango na ba groupe si on peut savoir relation nini na minute oyo au coréen vraiment azo garder na wakanson de roi de la forêt vous garder tranquille. Vous gardez polémique ou la famille vraiment continue toujours. N'engi ka bozaki na maison mère, n'engi pe bozo continuer car la relation lelo. Ne jamais ko garder rancune nga na roi de la forêt ancien président na ngai to sona te. To fina na te to wele lokote. Nga na longe pour makamona nga na monike o nga na sale koki. O na yebi mususu ça va mabe ezala ka pe ezali. Bola mo mususu pe ezala ka nango. Muto ça va mabe na yete. Mais naza na ngai na relation mabe na yete sauf que na tokutani te depuis na longonga pe na makambo na ngai ya sala ye roi de la forêt ba poto kozonga makambo bele orchestre en tant que susu na ki bato ebele balonga longwa susu fallait arrêter sous batu ami pesa na bumna na bango po bazwa po wenge eza mokuwa wenge na mokuwa ndenge bato bayona faut ba travailler roi de la forêt on a fois tia idée na yazaka nango na ndenge travail pour les jeter bato ba umeli 16 ans yo longwe pour ko kamaka na bango za passe il faut fanda na no mingo travailler to wenge to amba nzembo ebele wenge to akina ba chorégraphie ebele nous on faut ba fanda nous sauter à s'adapter kanoki faut ba fanda boule tant wana na ekokite que mais un jour ekokato kuta na biso na roi de la forêt na problème na été il y a un problème na été. Merci Coréen. Na nous sommes amis qui ozaki na ba ozana banzembo ebele ou ozaki na banzembo ebele il fallait obimisango. Et na moment nyoso Coréen sali na maison mère otikala ta ko pesa nzembo moko te. Na sala nzembo moko faux chrétien. Bato bayi bien ngo faux chrétien Guilin qui do moye bisanga soki motema na yo. Na rimba nzembo na eza nzembo bato balela ngo makasi boka pe rythme ndeza bato basipela ngo faux. Mais yango te na 16 ans. Moko na 16 ans. Bon, parce que pour nacha mususu faut ça va sonner au tia mususu après 16 ans. Mususu na cha susu. Merci beaucoup. Parlons maintenant de nouveau octobre album ou single. Les albums, oui album. Il y a 7 titres. Il y a 3 rumba, des mbonda, des génériques. Des génériques, tous ont déjà n'angambu ya koko. Oye koto na zamakasi. Na 3 rumba écrits par lui-même. Combien de chansons écrites par Coréen? On a créé 3 chansons en angambu na komaka. Ngai vma na kombanze mon angambu na komaka. Tous en a nzemo na embeli Valentin Vangus na 42 secondes na embeli Ousmane Mbenza le gagnant. Na faux patron on a embeli Aurélien Bikogo l'enfant mystère. Faux patron. 3 rumba. Ça sera chanté par vous-même ou bien au Tché Batobayemba? Chaque fois que un guitariste, c'est Papa Lutumba. Papa Lutumba a ok, jazz, ok, orchestre, ok, à liberté, Fona Benga Madilu, et Nabenga Nani, Pepe Kale, Aya Imbaboy. Fona Benga Mutumoko, Ferrigo, Aya Imbaboy. C'est ça qu'ils comprennent. Mais avant, chanter n'a pas besoin de chanter un mouvement où il y a un lobeso. Pour ça, move, ça groupe. Il y a Kinsantina, Coréen, na lobeso pota. So bato il bango bien faut comprendre ça. Groupe, il y a Coréen Kinsantina, na lobeso basali. Vous avez comboté en dehors kaka groupe, il y a Coréen Kinsantina na lobeso. Et Lumbe GDG.
elumbe lumbe GDG wana titre yango pe moko titre pe album elumbe lumbe GDG etikali pe titre ya orchestre vous comprenez GDG ça G ya Lobeso na G ya Coréen Kinshasa to bengo elumbe lumbe GDG GDD ah ezali bongo ça va eza ba collègue musufe na bengi ya libanda ayepe ayembi rumba po Lobeso ayemba na rumba te Lobeso ko yemba nzemba mbonda abwaki batterie ngape Kinshasa na roya nanga oyemba te na tika na musala nga na beta guitare mais tellement na composer ka danger na composer batu bayembi nga na beti vous comprenez ndenge ezali ngai mutu composer banzembo na ngai na bengi collègue na nga moko ya surprise bokoyi bango ka tan ebima ayembi nga ba chanteur orchestre bayembi putema riketima na ngai ezaki danger nazoka na ngai vumba talaka na ngwena ke nzwa un grand guitariste neti ngai na ke nzwa chanteur moko imba mo mabe esimba te bana il faut un bon chanteur bazao ya osanate bayembi na un grand moko boye collègue na biso muso tozaki na ye na wenge me boye bango sima so ebi yoko tone na obi mo moke kaka ke na wenge mais boye ba sima tant ebi on importe ces infos à la source donc biso penda to yaka bisiko vérité zali to lingara penda ni ni de boyoki donc ka info à la source et pas Manela et Sende Korea lobby avoué que moi featuring to moi morceau moko ya chanson na ye e koyemba mama na langa nzembo moko ya maison mère mais ça yembi yango déjà ça yembi yango imbécile déjà donc tout le monde c'est la kabile donc le bout bien préparé tout déjà c'est bon tout le monde c'est la ka ba présenter bisongo tolia coréen d'où vient vraiment ba inspiration na yo nous quoi yo moko ma pa banzembo o s'inspire kana nini na nature na ba réalité batu ba sala yo to na vie quotidienne d'où vraiment vient inspiration encore rien pour okoma banzembo na ye inspiration na ngai utana tout d'abord na Nzambe après Nzambe ye mutu apesa kana inspiration ye nanu na maïla pesa biso poso za maïla te o sala ngote maïla apesa ngai na kotala makambo ezoleka na mokili yango tozwaka potoko pona ko composer talaka ngai ko tuna guitare nga na bando composer na mona moke makasi nga na bandi guitare na 13 ans basi on a bando composer manzembo moko ba mama sa quartier bazokam mais ça va eza inspiration kala tema na komaka mingi il faut na sala mouvement pour babilo kwa ebima et utaka na nature nde to mona nde to solo aboy tabuso mutu moko aleki ya sali ba bêtise ou bien alobi boy nyonso na eza nzembo eza makambo to mona na ba quartier to mona boy mais ce que yeba ko composer ngo place ni ocha parole musique ni ko betela ngo arrangement ni ko sala ngo po bato ba ko mélancolique nini ou mélodie ni faut pour bato sepela nzembo eza ka te composer ata malobe eza danger composer na yo mais mélodie eza mabete faut na mélodie faut patron na sala ngo po été ya bato ebele bazan mboka bamboka partout bisike belé ezaka ata msupe Congo kate ezape ata bangola ngata mbola mingi na mwepe bamboka msupe bafuta pe batute ba patron na faut ba bongisa ba futaka bato na bango faut patron ezaka ata na ba bar na mo ba barman musu ba olela ke na sa 3 mois ba futinga te si on a un faut patron na pesi des conseils na fingi mutote na impesi conseil ba patron bu futaka bato pour tout le monde moyen to vivre biso to sa sibino bino pe bo sa biso tanto ina yo salisa musala na salele musala ya na salisi yo pe ozong selangani ya ngwana na pesi conseil wana na imbi nature bolingo pe ezali mais mingi ngana ndokende na côté ya bato pour après faut patron faut passer pe goya on a un maca faux chrétien. Oui, c'est bon, pasteur. Ok, c'est bon. Question un peu pertinente, mais nous sommes obligés de poser ça. Déjà combien d'années ensemble avec le Besopota? Ensemble, on est dans la maison mère. Depuis le 18 février 2017, on est au bandit mouvement. Une année déjà, 5 mois. Quelques mois, oui. Aujourd'hui, si ça arrive que... 4 mois. Aujourd'hui, c'est qui est arrivé que... Coréen a le beso et simbité. Coréen a continué chemin de musique ou à s'arrêter pour à ça là peut-être ma sous la vie. Coréen tant on beta musique, tant on bandi beta musique. Coréen ça y a le beso. Tant Coréen bandi beta musique, le beso tant soit banda quitté.
lobeso yo kotanga na musique to continuer na musique ayo kotanga pe na orchestre wenge ça va esprit simbi moi na moke na musique azakate mokolo na musique azakate savoir faire na ye na ndenga zalaka yango na sepela kiki ye photo kangama na ye bato bakangama pona azarte ngaza mutu na logique bato bayebi nga wenge na sa 16 ans nazwa ta blâme te ata suspension te naza mutu moko tambolaka tout droit ce qu'on a lobeso so comprendre lobeso aza mutu moko amona ke bien nga kincha na asaka boyi bakona eza mutu animateur azaka bongo mais na ndenga calcul ya makambo est-ce que vous imaginez que depuis toi ba wenge nga na ko kende toke na ngola ou toke place moko boyi tant surtout lobeso azu mutu na moko bo faka ba mbongo fuma fa benanga ya ko rien toke ndebo toke so ba pesi mbongo wana so ba pesi $1000 on a vie yo mo simbango na simba tanto ya boy to kaboli 500 mais mutu na ye mutu so sa ngote mutu so sa ati so sa ngote à partir ngai pe so na ke bien chiko se balanda ben ngai moi 500 yango ya lo be mbongo ngo la te vie simbango te vie ya moko na simba to kona ndako 250 est-ce que to yebaki to sala ko eza makila ikutanaki tana ikolunga pe to bengana kana bia tanto bina lunga ibi nga lungo yepe abi azolongwa to kutani to bandaki bato lobaki ebele bato na basata démonter lobeso nda kana ina calme na esimbate na bi calme nga muto maele place maele suki na ko bakisa maele biso solo laka ezaka likambo boye ya ko yo kana boye bat bakoma na ba réseaux sociaux bakoma ngam ebele ba panzane alongo ya zonge boy te oko biso to zaka butu to zaka air nyonso to kabona air akolala ke pana ye ngana ke pana nga so likambo za boy to bengane o kama mde baloba so ke koti muke to partage ka to bi ke koti combien yeso azu contrat vie contrat ngeza boy ya boy yo moni ndenge nini ngami quand même na ça mon mokolo na beta pe bandula avant na ibi ba contrat des aka bandule na ko l'accepter contrat ya boye photo sur ngo boye contrat boye photo sur ça va yo lo bini to so ndenge ni to so boye ça va on ma ça me so boye boye te ça va akita boye ça va to so tam susu na kezo ngo ndé to ça nini ba mission po biso aussi la nambala moko biso aussi la nambala moko ba mission ya bango ngo ko rien kinsantina na lobeso ya bango ngo bakaboli. Oui, au côté caisse, c'est ça, Nini. Écoute. Merci beaucoup. Comme on dit toujours, que tout qui commence bien finit bien. Il y a Coco Coréen. Si tu peux nous dire, comme Lilo Bayasuka, pour un album, il y a Elumbe Lumbe, j'ai déjà une minute, et Zana Studio, et Kobi Makan, parce que Meloman a bien basé soit fait, banda pe, tu banda kozela, et Oumeli pe moi mouké. Nino Kovendo ko assuré, na poto, au Balingarabino, à propos de l'album Elumbe Lumbe. Et là, on a le bas qui est là, quoi, qui toko, pour l'amba bien, il faut oumer là. Sur l'amba, il y a un bang, et bien, la tam sous-té, tam sous-sous, la gamme bien té. Album à Lumbe Lumbe et Cécile. Et là, tout ce qui est dans ça, c'est Dieu, mais il y a un générique moko. Nous, c'est Cécile. Générique moko aussi, c'est dans une semaine, en tout cas, c'est Makamoto. C'est Manango. Tu peux sa date. Date, c'est quand on peut si beau. Ici, nous avons mis ça à CD. Il peut beaucoup de tout bon. On faut pas savoir banque tu as date. Mais pour la biso, il fallait bima la fin du mois de juin. Ce qui est bien en juin, na bakati kati abajia au fobim. L'album est fou. Pour l'album c'est Cécile non. Et tu as générique moko tout vidant moi c'est. Ok, merci. Remerciement na baignon sur basungaka Koraye Kintatima de près de loin. Et numéro à contact pour na baignon sur peut-être bazan a besoin ya ba production, ba reproduction. Donc na pour ça vraiment ya ko zala pembeni ya coréen. Merci. Numéro nanga ezali plus 243 99 24 555 95 plus 243 99 24 555 95 vraiment na pesi ba o yangai bambote belé Valentin Vangos Ousmane Mbenza les gagner à place aux alliés na bosani sous-jeté Orlin Biko l'enfant mystère na minito ya outi mikili azana Pointe Noire ye muto azo nzembo ya faux patron
Na bosan souté Pichu Castro, maître Pichu Castro, place aux Ali, Bambote Belé, Tom Mamiki Nantitero. Et là, on a ça qui on a joué qui ont bika kavuma mouvement na bino ngoyo ba mélomane tout ba tuna biso tout ba fanatique bozela disque zobima bourgeois de li ba bashima bresa mombonda na ibike biloko yaki déjà ils en agence na zo déjà ba biloko déjà ba clip et c'est comment qui petit nanga on a petit frère propre nangai il y a ça la rapport na mouvement oyo ba mbote et place aux ali ba mbote belé vraiment na minga olobate bozela ka disque na bino ebima bo sepela boza de cité na beti ba guitare moko. Merci beaucoup. Hein. Ça fait vraiment très ça fait vraiment sengo et ça le sengo makasi ko eba musala parce que soki lelo yo nga manela na zokazo ya mbako reye kintantima et ça juste pour savoir faire parce que ba temps ba papa ba bandaka misala ndu les musiques biso zakana bana mikie to tambola na balabala msuma kolongulu na sous-vêtement pamba mais lelo grâce à ko eba musala nde salike na vanda na ina tuna emituna donc on n'a rien à dire. Je vous promets toujours que dans le travail sur ce koleka au bozo zela donc merci bien non so bozo bois que la biso ba fier c'est pas ba fleur pardon c'est pas dit que ceux qui bozo comme ça biso il faut to quitter na musala non les contrats écoute no matal sous penda ya makasi pona na zoara toujours ba félicitations on a vraiment merci bien non so bozo la ka abonner scotcher vraiment na espace na biso Alma na espace na bino info à la source pardon et na site na bino nene ya Alma Congo TV hein ya yemoko vraiment le big boss le 3 fois boss le PDG Ali Maïmona, le vrai papa social, le député national de la République démocratique du Congo, précisément vraiment la ville capitale et à Kinshasa. Rien à dire, rien à commenter. Je salue vraiment mon oncle Georges Bossaka, famille Bossaka Mobimba depuis Paris. Vraiment, je vous aime autant. Mes mamans chéries, mes oncles, mes amis, Arabie, sont vraiment partout dans le monde entier. Je vous fais de gros bisous. Les autres qui n'accordent Kintantima, vraiment le grand soliste. Ouais, bini sabiso banda maison merci azo continuer na kati ya elumbe GDG donc to bina kala mingi te boki kanda lobiso ki fin juin est raté ti na kati ya juillet to bina elumbe GDG ngam na zo kazo yo kama ba extrême ke ya nzembo ya to bonga mapo to bina na Chiluba to bini na Kikongo to bini na Kitetela donc rien à dire rien à commenter to bina Kiswahili ça va RDC to bien en Mbunda national RDC. Merci beaucoup pour la lélo maman Tosuki Awa. Tokutani Mbalasima. La